Bozali bandeko balandi ko koba linaka na biso ya malungi ya mokolo mwalelo mituna pe biano nde sangisi biso mokolo mwalelo matea mazalite kasi amba kopesa bino maloba sango Albert akosunga biso na kozonga ya penza na bokuse matea bapesaki sango malobo mboka yo. Merci Mama Régine pour ya malobo pesi biso. Na bokuse poso eye to bandaki linaka lia biso na bozongeli bomo mesoneo malongi mayematali lomingo loleki ezalaki lomingo ya inga ya motema mosantu mwa Yesu sangwelamu ya Mateo eteni ya zomi na moko molongo mwa tukui bale na itano kino tukui sato Yesu akotalisa biso motema mwa ye motema boboto motema bosawa pe akosenga teto ya ni epai na ye zambi ye akopesa biso bopemi tokobaki nsima na yango na bomanoli mbuma ya elimo santo oyo ezali bolingo totalisaki te bolingo ekolakisa na nzela ya esengo mokolo mwa misato totalaki te bolingo bombuma ya elimo santo ekolakisama na nzela ya boboto pe na suka na yango mokolo malobi loleki totalisaki te bolingo bombuma ya elimo santo ekomona na bongo na nzela ya boyebi kokanga motema tala boye lolenge kani tolakisi mbuma se moko wana ya elimo santo ekolakisama na nzela ya esengo boboto pe kokanga motema mai tokabolaki na poso loye yango wana. Alors bonjour Radio Maria. Bonjour. J'allais de Charles na paroisse Saint-Rita. Malgré que tout le monde dans l'état tata Jimaliso. La première question est concernant valeur où tu as reposé na badon tout la fille à Saint-Esprit. Alors la question est que pourquoi encore Jésus a voulu que tout katika hadithi hizo tunaye tuna kila na hii alors qu'avec le Saint-Esprit na badona sina yango amplement vraiment ils ont connu sa biso ba chrétien à son. La deuxième question n'avait pour par rapport à succession apostolique. Est-ce que vérité là ezali historique dogmatique ou bien spirituel que la web à lecture la mike posé ça là en tout cas la zone la succession vraiment direct était à tata la vie c'est maladie à la pote ce conseil là la vérité là les historique dogmatique ou bien les spirituel alors que c'est la souka Père Roger a dit que non, Dieu nous a créés sans nous, mais à côté qu'on se fait du fait sans bisous. Alors, je ne peux le dire que c'est sur Barcelone, sur élu. C'est-à-dire, ce nom Barcelone, ce sont des catégories à bateau que l'on a basé à Pola déjà, et que soit tout ça qui va se passer, on va rien sauver. Alors, est-ce qu'à ce moment, on peut ranger, ou bien l'église n'a dit que bateau à Tango, sur les élus, et quand sera-t-il alors ceux qui Dieu ne peut pas le sauver sans nous-mêmes. Merci vraiment pour la nation, ça n'a pas dit, et Jean de Cochard, la paroisse Saint-Rita. Merci Ndeko Charles, to bandina Sango Albert. Merci Nandeko Charles pour ya motuna mwa yambo na kobanda pe Sango Roger ya ko salisa biso elimo santo na Yesu Kristo apesaki elaka te na kotindela bino elimo santo akoya pe akokamba bino na bosolo pe tomona te mosala mwa Yesu Kristo oyo ya bandi awa ose mokokoba na lisalisi pe lisungi ya elimo santo okati ya eklesia
nazwa ndakisa na basakramento lokolo tangi Eucharistia, Eucharistia sacramento ya présence ya Yesu Kristu. Na lisalisi ya limo santu Yesu Kristu a Yesus komi kaba komi bonza na Eucharistia santu. Mbala mingi soko ingeli na misa okoyoka nganga nzambe na eleko ya mbongwana to pe consécration akotanda maboko likolo ya mapa pe vino. Akosenga elimo santu akita po ete mapa makoma nzoto vino makoma makila ma Yesu Kristu. Elimo santu akoya na lisalisi wana na maloba epiclese wana belela elimo santu nde mbongwana ekosala mapa wana ekomi présence réelle ya Yesu Kristu, vino wana présence réelle ya Yesu Kristu. Na lisalisi elimo santu nazwika ndakisa wana pona kolakisa mosalani elimo santu azali kokoba kosala na mai Yesu Kristu atikeli biso. Atikeli biso Eucharistia. Apesi biso abibosala kaboye po ya kokanisa ngai. Pembala iso ba kitani ba ya bapostolo banganga nzambe episkopo bakosala misa bakotanda maboko po ete mapa pe vino ekoma nzoto na makila ma Yesu Kristu ndenge ye moko alakisaki pe atikaki yango akosenga elimo santu. Que l'Esprit Saint descende sur ces offrandes. Limo santu akite la mapa maye mabonza maye makomela biso nzoto na makila ma Yesu Kristu. Ezali na lisalisi ya elimo santu nde mapa wana pe vino wana ekomi nzoto na makila ma Yesu Kristu. Tala mwanda kisa oyo kolakisa te elimo santu o Yesu Kristu alakelaki biso akokoba mosala wana ya ko rendre Yesu présent na kati ya bomoi wa eklesia na kati ya bomoi wa bakristo. Botondi sango Roger bakitani ya bapostolo. Matali otobengi succession apostolique lokola te molongo mozali ko banda Yesu Kristo bapostolo batata ya milimo tobengi na lifalance père apostolique, père de l'église nanzela ya bapapa na kati église sainte catholique oti ba episcope na moi lelo iyo molongo mozali ezali lisapote ezali compte te kasi ezali likambo penza tokoki kolakisa yango penza tope komona yango na ndenge ndekolobi historiquement ezali likambo ya solo ezali lisapote Zambi et bapostolo bazali sont pas des personnages mythiques. Bazali ba Thomas sapote. Yesu paza moto ali sapote. Yesu asala ki penza moto. Lokola ngai na bino. Abotami asali mosala ne avance awe ya seku pe azonge pa ya tata butio likolo. Atikeli biso bapostolo. Bapostolo batikeli biso ba etobengi ba père apostolique. Père apostolique, père de l'église, qui no moi lelo, nanzela Santo Papa, papa ebele penza kino kobanda Santo Petro, kino Papa François, kulisi episcope kulisi banganga nzambe tokoki kolakisa polele te molongo mozali. Zambi to ebite batata milimo lokola Saint Clément de Rome, wazalaki 4e pape, papa mina ezaki Clément de Rome, ya yebaka bapostolo. Yango bakobenga ye le premier père apostolique. Botondi mutuna etikali toko pesa bongo ya na sima losamba katikati ya mokolo toko sambela nano. Botondi na bino bandeko balandi to sambeli elongo losamba katikati ya mokolo toko kokoba matea mabiso kokoba koyamba mituna bozwa minango mutuna moko etikala ki andeko Charles sango Albert akosunga biso na yano. Merci. Motuna ya misato ya ndeko Charles nzambe oyo akeli biso atuna hibiso te sikapo ya kobikisa biso akotuna biso esengeli na biso ko participer na mosala wana libiki ebongo baebanso balekaka kala bakoko babiso lokola ba profeta pe bongo na bongo bango pe bazali na kati ya logique wana to pe na liloba wana tokoloba iyo
baprofeta banso bapatriarche banso ezala bakoko babiso ndakisa Abraham, Noé pe bongo na bongo bazali bato tango tokosambelaka misa ya rite zairoi tokolobaka pe bino baebosalelaki Nzambe na motema molamu, bango pe bazwi grâce ya wana ya kobika, bango pe bazwi grâce ya wana ya kobika. Tokotala yango kaka lokola na bondeko bwa sika te, lokola tete biso baeto yebi Kristu ezala pe bango Zambi tango Kristu asekwi, tango Kristu awei akiti olimbe pe asekwi si bango, abimisi bango banso de libiki wana ya Yesu Kristu etali pe bango bazalaki kozela boyei bwa Kristu pe Kristu tango awei akiti ndenge Matthieu 27 elakisi yango, akiti wana olimbe asekwisi pe bango ba Elia ba profeta banso babondeko bwakala po ya kolakisa te maloba wana ya Saint Augustino, Dieu qui nous a créé sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Esengeli na moto a participé na kati ya libiki lia ye bango pe ba bénéficier nango na ngolu ya Nzambe. Awa Kristu asekwi ba ebanso ba waka kalakala bazwi pe grâce ya wana to pe ngolu wana ya Nzambe ya koyingela au paradiso. Motondi mingi Sango Albert tokozwa koma ya ndeko Fanny depuis Sainte Rita kuna na Mongafula. Bonjour père, bonjour monsieur l'abbé Albert, merci pour na malongi na zaina mutuna ya yambo pona nini tolobaka mama wa eklesia abongisi Lina Kaboye na yebaka te mama ya eklesia yango ezalaka nani ya mibale tango nasambelaka nga moko nasambelaka malamu pe na voix makasi kasi soki tosangani na bato ya yamba isusu bapesinga prière na yebaka lisusu kosambela malamu te nakomaka koluka nini naloba euti na nini pe na sengeli kosala nini po eloko wana elongwa na kati na ngai. Merci Sango Albert. Voilà, ndeko Fanny na mituna mi Sango. Merci na ndeko Fanny po ya mituna mibale. Na mutuna moyambo eklesia zali mama. Eklesia zali mama lokola mama akopesaka bomoi, mama akobotaka. Biso pe eklesia boti biso na nzela ya batisimo. Eklesia boti biso na mai mabatisimo. Bongo akobokola biso na nzela ya basakramento. Akobokola biso na nzela ya liloba lya Nzambe. Akobokola biso na nzela ya misa pe bongo na bongo. Lokola na kati ya eklesia tobotami, tokokola pe tokowa yango na eklesia zali lokola mama oyo akopesa bomoi, akobatela bomoi, akobokola bomoi. Na bilei oyo mama akopesaka bana, bilei oyo mama akopesa na mwana tango mwana azali kokola po ete akola malamu, ezali lolenge ebele. Eklesia pe azali na bilei ebele oyo akoleisaka biso bana baye ndakisa liloba lya Nzambe. Yango komona te na lomingo bakoloba mama eklesia akoteya biso to pe akolakisa biso, akotalisa biso mosantu boye, akoteya biso likambo boye. Eklesia akobokola biso na nzela liloba lya Nzambe, akoteya biso yango wana tokotala lokola mama, mama wa kobota bana pe akobokola bana. Na motuna ya mibale ndeko akosambelaka soki ye moko akotombola mongongo, kasi soki azali na baninga azali kokoka te. Nakolikia te losambo soki ezali o ezali kobima na motema, moto azali komitala ye moko oboso bwa Nzambe akotatabana te. Mbala mingi kozalaka pe toloba lokola losambo moko intellectuel o ezali penza ya ba calcul. Lokola nazali na bato bazali babiyamba esusu esengeli na ngai koluka lolenge moko akosambela. Soko komi na makanisi mana tala esika kani kokoma kotatabana. Soko luki kotala te to koluka kosambela na lolenge te bandi mato sambeli malamu
to pe basepela na maloba oyo ebimi na monoko mwa yo mbele yango nde komema yo na nzela ya bobangi obungisa ta mosusu maloba oyeba te nini okoki koloba. Kasi soki ezali oyo elimo santu atie kati na yo ndenge santu Paul alobi biso bato toyebi kosambela te. Kasi elimo santu nde moto akosambela kati na biso na maloba mai moto akoki koloba te. Soki ezali tozali na mikakato wana esengeli na komilengele na losambo kosambela. Kosenga na elimo santu nde atia maloba o esengeli tango kozana baninga na lisanga po ete okwa kosambela malamu mikakatano ezala te. Botondi mingi sango Albert to yambande koyo. Allô? Allô? Tozo yo kayo ndeko. Mbote mama Regine. Mbote. Mbote ba sango. Mbote ndeko Guy Pascal. Nalingaki natuna motuna boy. Po nini nzambe? Ya mbote ya pesa itumu na bato bae to na peuple na ye. Allusion faite na ya lelo ya des rois. Esengeli kaka atinda bango na exil to na exil na mboka bapaya. Yango wana na ngina loba ezali lolenge te ya ko humilier bango ko humilier peuple na ye o ezali nation sainte. Bongo toloba nini? Nzambe pe azangi kokanga motema pote apesa itumbu na bato ba ekolo ya ye. Merci banganga Nzambe mokolo molamu. Faible Congo paroisse Christ. Merci sango Albert. Merci Nandeko po ya motuna. Eza na lolenge oyo Nzambe azalaki pe ko sala pona ko bokola Israël. Boni Nzambe zali kotika ba etumbu likambo ekomela Israël ndenge wana bakende boombo exil to moni bongo ezala na litangi ya lelo pe bongo na bongo. Ezali lolenge oyo Nzambe azalaki ko kamba ekolo ya ye na bondeko bwakala. Une pédagogie po ete azongisa Israël na nzela kolakisa mabe maye. Ndakisa bana ba Israël na ebandeli Nzambe azalaki kokamba bango. Yenda azalaki mokambi to pe mokonzi. Na régime moko tokolo ba théocratique Nzambe nde moto azali kokamba. Kasi koma kine leko yoko Israël alingaki susu Nzambe akamba te alingaki moto lokola bango akamba bango. Be Nzambe ayoki pe bango me kasi bapesangi babendaki Israël matoi po akoloba te lokola bolinge ezala ndenge wana boyeba te moto o azali kokamba azali moto mbele makambo ekoki kokomela bino. Nzamba koleka na nzela wana ndenge tokoloba il écrit droit mais en des lignes courbes na balolenge na ya kosala akoki pe kolingisa. Bela kolingisa Israël akene na boombo po ya koteya ye. Ndako Nzambe babuki tolandaki liturgie de la parole ya sango Roger ndenga limbolaki yango po nini Nzambe atiki babuka même ndako Nzambe. Ndakisa po ya kolakisa na Israël te Nzambe azali kaka te o azali na kati ya ndako etongami na maboko ya bato. Azali kaka o ya fandi na kati ya ndako etongami na maboko ya bato te. Donc ekoki pe kobukana, ekoki pe kobeba. Ezali balolenge Nzambe alingisaki po na kopesa nde ekolo ya ye liteya kobenda ye matoi kozongisa ye na nzela yango alingisaki na Nabucodonosor akosala ndenge asalaki wana babitumba komema bato na baboombo pe bongo na bongo. Ezali lolenge na ye abandaki kolingisa pe pona kopesa toli na ekolo ya ye Israël. Bonjour Radio Maria, mbote mingi na basango, merci pour na matea. Sango na sala nini, nazo vivre na jeune fille moko azwi zemi na boyi, tolongola zemi, mais bayaya ya mwasi
ya mwana mwasi bazoyebisa ye alongola yango ye aboyi kolongola zemi me pa na biso bandimi ye pe epa na bango bazolinga babalisa ye na mobali moko aza na mbongo me ye alingi kaka ngai nasala nini bosambela po na biso nzamba pambola po to balana sango Albert. Merci pour la intention. To resambela po ete non seulement que au bala meze mione longwate. Nzambe yeme ipenza a salisa po ete bomoi oyo eye ekoba. Na minzambi mutakopesa ka bomoi pe biso bato tokoki kobotola bomoi te tozali na likoki wana te. Obundana po ete oyo ya mabe wana lisumu ya mabe wana oyo ezokana kosalema ekwa kosalema te. Ko encourager elenge mwasi lokola kangi motema boyi oyo bazali kosenga na ye kosala wana ko encourager akanga motema. Likambo ya koforcer po etabala mobali ya mosolo ezali mabe. Ezali malamu te. Ko imposer moto libala ezali malamu te. Sengeli na moto motema moye molinga oyo ya kani kosala na lisalisi ya Nzambe évidemment. Kasi oyo libota bazali kosala po ya elenge mwasi ko imposer ye lokola ba mabota mingi pe komandengi wana ezali malamu te. Po soki boko tala kaka mbongo, boko tala mosolo mbele ekoki komema un jour mikakatano. Obali po mobali yo azali na mosolo. Mosolo to yebi nini kosala kana bomo ya bato soki na ndenge ba réalité ya mokili ezalaka mokolo moko ndeko azayeso na mosolo te. Bolingo ekozala kaka. Ekoki kozala ta mosu na mikakatano. Ezaleli wana libota ya koforce ndeko mwasi oyo ozali kolinga akende kobala mobali ya mosolo ezali malamu te. Yo encourager lendisa ye akanga motema. Ekozala matata kasi lokolo bite to sambela Nzambe oyo akosalisaka asalisa yo po ete okoka kozwa likoki ya kobala ye pe akoka kolongola na kati ya bato makanisi mabe ya kolongola zemi. Bomoko na losambo ndeko courage. Otondi sango Mama Christine Zaina Maloba. Merci mingi Mama Regine pona maloba. Pe matondi na batata ya milimo pona mosala kitoko boko salela biso. Eza lokola te moi contribution moke. Na kolanda maso maleki awa naze koyebisa na tango oyo boyo te tozwaki mwa bopemi moke nayebisi na mwana wa ngai Mama Regine nabi na ye namoni te tozozongela obele koyeba kokanga motema patience boye elakisi te mwa likambo munene eza na esika wana bongo na milobele eza lokwa na etelo soki molakisi amoni te bana baotuna motuna obele na likambo wana bakoloba te soit mateya nanga balandi malamu me bazolinga kobakisa oyo ya bango moko to pe bayoki nga malamu te bongo nga na kangise likambo moko namoni te biso mbala mingi tozokamata le fait ya patience wana koyeba kokanga motema na ndenge na biso ya bomoto oyo tomoni te ifo tosukisa ma patience a atteint ses limites na suki na kosa esu likambo wana te me na mateya ndenge bino batata ya milimo bolendisi biso ezala bipai ya Père Roger ezala epai ya Tata Albert na elakisi te tosengeli se kozala bato wana bazali na kati ya bopikiliki na kati ya koyeba pete eliki ya ezali ata soki ndenge ni toyeba kokanga motema na ndenge ya bonzambe bongo nayebi te soki ta mosusu kozongela biso na mateya lisusu ebele mpona kosala te totika bomoto na biso wana na ndenge ya kokanga motema me tokamata plus nzela oyo te bino batata ya milimo boza koteya biso tala ndenge nga nakoki komona mwa ndenge ya mwa mwinda moko epesi nga na ndenge tolandi mateya lelo. Merci. Merci Maman Christine. Merci na Maman Christine ezali se bongo
ndenge tolobaki ndenge na biso totalaka to pe tokanisaka mpona matali kokanga motema ekeseni na biblia elobi kokanga motema po ya biso bato mbala mingi ezalaka lokola tika moto asalata mabe yokanga motema lokola te tika ye kokipe ye te kasi ezali bongo te ndenge mama Christine alobi elingi koloba penza komipesa mingi penza na kati ya libota etali mingi penza toloba ezaleli ya baebalongani to pe ezaleli ya baboti oboso ya bana to pe ezaleli ya bana oboso ya baboti kokanga motema lokola te komipesa penza po te makambo matambola malamu ata komikakatano mizali na kozonga nsima te na kokanga motema lokola te na kozala na molende pe mpiko po te nakoba mosala mangai ya kosala manso po te mabongi ya biso bakristu ekoka kokoto kati ya libota po te libota ezala penza ndenge batata ya milimo bakambi eklesia balobi ezala église domestique ezala lokola eklesia okati ya ndako. Tokoyoka ndeko Joseph de Marie. Merci Maman Régine, mbote banganga nzambe. Na Magnificat Maria Lobi apanzi bato alofundu akitisi les puissants de leur trône. Est-ce que verset wana à Luc ezali ko annoncer boboto ou bien ezali une sorte ya guerre sainte oyo tokomona ngo même na ba ancien testament? Sommes-nous en face ya nzambe o azali vengeur ou en face ya nzambe oyo alingi boboto kati ya Magnificat? Motuna mibale ndenge nini tokoki ko concevoir la paix to boboto na société oyo impunité etondi? Dans ce cas-là, est-ce que tokoki ko kimela ko pesa raison na mobeko ya talion te pona to établir boboto wana pona kosukisa babeti Yesu Esaïe alobi même que afongolaki ata monoko te pona ko revendiquer quoi que ce soit? Est-ce que ezali passivité te? Merci mingi banganga nzambe mokolo molamu. Merci Nandeko Joseph de Marie. Nako banda pena sima Samuel Albert Kokoba na Magnificat panzi bato ba motema lolendo ezali likambo itete mokonzi alingi lokola soki boko abebisa bomoi bwa bango basusu atombola bango ezali bongo te. Moto na moto kobuka oye aloni moto lolendo kobuka oye aloni moto ya bomikitisi ya kobuka pe oye akolona maye mama Maria lobi na kati ya Magnificat ndenge tolobaka ezali bongo mateya to pe bateme ya mateya Yesu akopesa na sangola mo santuluka yango nde ekomami to pe lobami eyembami na Magnificat toka matalikambo liye oyo ndeko Joseph Maria lobi apanzi bato ba motema lolendo ezali na kati ya sangoelamo soki tokamati santuluka 16 eteni ya zomi na motoba epai wapi moto moko ya lolendo penza azalaki na mosolo pe motema etondi na lolendo akotala babola lokola bato pamba mingi penza Lazare tokomona eloko koyela ye azali moto ya lolendo zambi akotala Lazare lokola moto pamba aboyi kokabela ye kutu Lazare alingali ata mwa bilei biyebi ya kopesa na mbwa ya ye kasi moto ya motema lolendo aboyi talaka tango akowa tokomono akei na limfelo Lazare akei na paradiso donc maye makomami na santuluka eteni azobi na motoba eyembami deja na mama Maria panzi bato ba motema lolendo atomboli bato ya motema botao ndakisa moto ya mbongo ebele ya motema lolendo aboyi kokabela Lazare mokonzi akokitisa yake na limfelo Lazare oyo azalaki mobola moto motau penza bobele bobola mobola zambi azangi te kasi na motema mwaye pa azalaki motema bobola zambi aboyi kozongisela moninga mabe moto ya mosolo ebele akotala lokola moto pamba kasi Lazare akozongisela ye mabe te
lokola Lazare azalaki mobola bobele Zambi azangi mosolote kasi azalaki motema bobola talaka Nzambe akotombola ye lokola te mayemanso makomami na Magnificat tope maye Maria yembi na Magnificat ezali makambo maye makokokisama na sango elamu ya Santuluka lokola likambo Joseph wa Maria alobi apanzi bato wa motema lolendo ezali na Jean na Luc 16 okomona yango wana. Merci. Na mibale ya ndeko Joseph wa Maria lolenge kani boboto bokoye kozala soki etumbu ezali te yango ya lobi omoni te tozonga na mobeko mwatalion oyo elobi te soki batoboli yo liso yo mpe tobola liso babuki yo lino yo mpe buka lino te wana ezali oyo Kristo apekisi biso kosala mpe tokotikala kosala yango te mpona koluka boboto. Likambo ya etumbu ekoki kotalema mpe lokola boko ya makambo na kati ya ekolo po ya koluka te mabe ekoka kozalaka te. Etumbu bakosala yango to mpe bakopesa yango po ete moto azonga na molongo, moto azonga na nzela. Nzoka koluka kozonga na molongo, kozonga na nzela to mpe kotambola bo ebongi yango nde ezali elembo ya boboto. C'est vrai ndenge olobi yango ndeko Joseph wa Maria te impunité tozali komona yango eleki mwa makasi yango esengeli pe na bato lokola kotia boboto bato nde basengeli koluka boboto wana oyo Nzambe apesi biso esengeli na nzela koluka boboto kotia pe mibeko oyo kosalisa te moto afanda malamu moto azala malamu aluka bolamu bwa ye moko te kasi bolamu pe ya baninga banso yango wana esengeli pe kobunda na nzela ya koluka kotia boboto kati na bato bazala malamu koluka pe kobunda po ete impunité ekwa kosila. Nzambi soki moto ayebi te na sali mbeba boye na bebisi boye etumbu ezali akoluka kotambola malamu akoluka kobebisa te pe akosala makambo boye bongi kasi nzela ya vengeance wana loi d'Italion yango ekobongisa makambo te tokopase kaka na vengeance na vengeance bitumba na bitumba kasi esengeli nde bayeba kosalaka mibeko bayeba koluka te bolamu bozala kati na bato batala pe likambo wana ezali pe nzela ya koluka boboto kati na bato tala eyano na koyo kopesa na motuna ya mibale. Pola bozukisi motuna ya suka sango motuna ya suka oyo etali bongo Yezu azali passif na tango ya malozi azali passif te tokoki koloba te akomitika te kutu na tango ya malozi tokomona te Yezu akoteya na boko bizaleli bia ye bikela bia ye na eleko ya malozi azali koteya biso yango wana tango tosalaka nzela ya kuruse tolobaka tu as fait de ton chemin de croix un chemin d'amour et de service. Na tango ako meme kuruse ya ye tango akoyoka malozi to pasi ya ye akotalisa biso bolingo akolakisa biso ndenge biso tosengeli pe koyoka pasi na bomoi ba biso ezaleli tosengeli kobatela na eleko ya pasi yango wana soki otali malamu na tango ya malozi Yezu azali kopesa biso mateya leteya liboso akopesa biso tango babeti ye akoloba nini pona nini okobete ngai soki nalobi mabe yebisa ngai soki nalobi malamu okobeta ngai pona nini apesi biso leteya linene lokola te soki moto asali yo mabe kozongisa mabe te kasi osengeli pe kolobela ye koyebisa ye te asali mabe na bolingo na kimia penza kasi koyebisa ye te asali mabe mbala mingi ezalaka bongo ba extreme basali yo mabe yo po zongisi mabe Yezu asali bongo te to pe basali yo mabe yo po mitiki na sala boni asala kaka ndenge alingi Yezu asali yango te Yezu alobeli moto wana soki nasali mabe yebisa ngai soki nasali malamu okobeta ngai pona nini akuta na basi ya Yerusalem
akoyebisa bango bolela po ya ngai te, bolela po ya masumu mabino. Ezali pe liteyi apesi biso na kuruse tokomona te akolimbisa koyebisa bayeba kosala ye mabe, akoyebisa tata po ya bayeba kosala ye mabe, tata limbisa bango bayebi mabe bakosala te. Bobele na kuruse akoyebisa pe na moyekoli ya kolingaka tala mama pe na mama tala mwana. Donc na tango ya malozi Yesu azali koteya biso, akobi mosala moya ya koteya biso kino suka penza. Yango wana tokoki koloba tete na tango ya malozi Yesu azali passif to pe amitiki basala na ndenge alingi, ezali bongo te. Il a fait de son chemin de croix un chemin d'amour et de service. Atalisi biso boni na kati ya pasi tosengeli kolinga kino suka, kolimbisa bayeba kosala biso mabe, kasi koyebisa pe na bayeba kosala biso mabe te na sepelite osali mabe, kozongela yango lisusu te bongo na bongo. Botondi ba nganga nzambe tokosukisa na nkoma ya ndeko Don Buluki atindeli biso nkoma uto Saint Julie kuna na sele mbote maman Regine pe basango mutune ezali boye na kati ya misa ba lecteur to ba kolito bazali na service na altare bakoki kotia libonza te na misa po ndeko moko ayebisaka ngai na tia te ayebisinga lokola nazali na altare na komi deja libonza. Est-ce que zali ya solo Sango Albert? Merci Nandeko po ya motuna. Ba liturgiste nde bakoki kopesa ya no penza o esengeli na likambolona. Mais mimbeko ezali ba norme ezali bakolingisa te ba déplacement ndenge wana, surtout pour na ba servant de messe bazali na mosala mwa bango ya kosala. Bazali na mosala mwa bango ya kosala. Na koliki ate ezala na lolenge ezaka ba servant de messe te même bankumu. Et bongi kozwa ba disposition po ya libonzala yo, c'est vrai biso banso tozali ko participer na misa. Likoki pe koyi kozala na yango, pourquoi pas na suka ya misa okende kotika libonzala yo na kitunga. Oye kolanda bande kwa finance okei pe bi yange ezalaki lokwa nazalaki na service moya ko pesa ezalaki te na kei kotika. Oye pe kosala ndenge wana na moni ezali mabete. Lolenge kosala ezali bongo kasi ko kita na altare o kende kino kotia libonza na panier na se mouvement wana ezali kitoko te. Alors kozwa pe argument te soki na kotika te ezali po ngana za libonza te, nganga nzambe ne mutu azali libonza na esika wana ya misa. Yo zali acteur liturgique na ndenge to kosala service ya lotale tala ndenge sengeli komitala kotia libonza atana sima ya misa ezali problème te, okoki kokende kotia libonza leo na kitunga. Botondi mingi Sango Albert, Sango Roger tozongeli pona liloba bosukisi. Liloba bosukisi yambo ya liloba na kobeta sete na maye Sango Albert auti koloba po ya libonza. Ezali bongo kopesa libonza ezali kaka na tango ya misa te. Boko batunaka pe bongo banganga nzambe bapesaka libonza te pona nini? Topesaka mingi na kati ya eklesia kasi topesaka on na tango ya misa te. Topesaka mingi na badima okanisa te ezali po ya ba besoin personnel ezali se bongo kasi mbala mingi okomona dime opesi curé to vicaire olia salela ngo po ya besoin personnel ezongeli lisusu paroisse. Banganga nzambe topesaka mingi na eklesia pe na ba paroisse. Boko batunaka bongo na tango ya misa pona nini batelemaka bapesa mabonza te zambi boyo lobi Sango Albert kopesa libonza ezali kaka na tango ya misa te. Ozali na ngonga kopesa yango sima ya misa yambo misa ebanda bongo na bongo. Liloba ya suka ezali ba condoléances topesi condoléances na famille Lepira, professeur docteur François Lepira atiki biso ko bandalobi ba condoléances na libota mobimba na mama Cécile Bolonga ni boye bana libota mobimba penza na monseigneur Philippe Nkiere avec mérite ya Inongo na mama Agnès Lepira kuna na mboka Paris na libota mobimba penza bayebani na communauté universitaire ya campus ya Kisasa na clinique universitaire en tout cas maeux qui m'a passé topé condoléances na binobanso
lobby bomo mesene za ibongo samedi toko zongela ndenge to mesana sapele Maria Losako kama ibale po ya boboto mingi penza na eleko eye ya bokono bobe pesima toko kumisa mama vénération mariale toko suki sabongo na libonza ya misa totondi botondi na baebanso batie maboko na kitunga mama na eleko eye ya mariaton merci mingi bokoba ko salisa radio ya mama mingi penza na eleko eye ya mariaton